babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centre bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo journaliste na bino wana tala peto yebi oyebi tango flèche yaka faut vraiment ndeko nanga tika lokuta na ba songi songi pa mozala nango faut zonga nde mutu nde ba conseil na ba pesa yo ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ça ma umuri garso wana batabenga trop oh pour nini nani uzotanga tanga ngeke fombote ezo engagé yo bobo journaliste bobo wa tu pose mituna na pas journaliste c'était faut oya otira bila malangai o apena na biso na ndako na éviter mais place na hotelem na osama makasi na lugo hotel ube obison sa bila malangai o fa na ndako mosa lokolo ko mbongo yo fa na ndako ngo sa musala te digital ye tu bani kala ngai bela sena na mère yo to yebisi solo anati so moni vie moni mère ke botika okena matanga botika ko la sabla na matanga wato bakena samedi tuna matanga na kanda na bino bo donc nani Didier Nzongo Nzongo akoma mwasiti ayaka mwase ba ate Olobi? Akamosi. Pardon? Oboye batala Akamosi. Eloko kabaki. Okabeli mutu keno na mutema ko kaba ozala nango ya mukenza mba pesa yo okabeli mutu Prada okabeli mutu veste. Est-ce que ça na sens o senge so zongi sango? Ni mape bat. Te na ko ndi manan. Yo tena na ta koleka ngana ko ndi manan. Nan. Nandi makaba nanga ba ali loko ba kulio kula betaka. Ako benga yo se misona bina ko na se misona te. E pesa ko mukipeleke se mutuo mutu akimi. E pesa ko mukipeleke se mutuo mutu akimi. Ouais, site babi bomoko mboka donc deux fois tout ah pena ba information à la source ici ba vrai chéri a bien kasi na caméra na sima na moni bena do geno matonda ozo sentir na santé po caméra tellement leki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi e ko mara ba film ba Jean-Louis Renat Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batu tout liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci on peut sabine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard à événement à Kisasa, famille au Monakala. Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka la bomoko mboka. Ki pa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo. Ozana salon de coiffure. Ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez bomoko mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. De www.bomokoyamboka.com. Les lots tozana esengoni to mesana koloba na bomoko mboka tozala toujours dans les beaux pona ko pesela. Kasina sija lelo nazalinga mote tozana un bon sapeur do yemoko o mata na plateau na biso ya bomoko mboka pona kolobela par rapport ya sujet nazana ona moko lelo na o etali comportement ya ba sapeur na kati ya communauté na Scandinavie pe na Europe mobimba ata na Afrique par rapport ya ba événement ezali koleka na kati ya mboka. Na mituna ona zana yango nde tokomeka ko développer na ye ko tuna ye comportement ba saper
na ba question pe na ba saper mususu oyo baza na kati ya Scandinavie toyeba bango baza ba saper ou pas yango na osepela kobenga invité nanga mata na kati ya plateau poto meka kopanza na ye poke par rapport ya sujet nazana ona mukwalelo. Alors avant na banda na ko pesa na mbote na oyo babengi les bibliothèques internationales pour balobi masole banini na kati ya bomoko mboka o babengi Joan Ndombele azo solola Nathalie na droite Joan Ndombele azo solola Nathalie na gauche Papi Chamala bouffé moi tout ça na Judas Capita ou toujours dans les bons jamais na boya yango na ko introduire invité nanga akota na plateau to développer masoto za na mukwalelo. Bonjour. Ouais, santé za bien moi na mboka. Soyez les bienvenus. Merci. Ouais, na sepela trop. Na moni vraiment que non na kati ya communauté masole zozonga muke. Ouais, ya wana mona que non lelo vraiment na bengisa yo na kati ya masolo nanga na zana wa mukwalelo chez Isaac Sweat par rapport pour biso toza ba éducateur de masse to meka kolobela par rapport na sujet na zana yango o meka kopesa moi sagesse ozana ngo na connaissance ozana ngo to panza poke na biso meka savant to bana na osepia na ba oba ebiote po na ezana ba oba ebio na ba oba ebiote o meka na ko se présenter soki ozana non batu ba ebinga ba ebi ali David Mukano qui parie donc ngwana le grand sapeur est à Suède sapeur na kata Suède na Scandinavie te mais na kata Suède. Bon, là, on va me mais arrête à Suède. Dans un premier temps, on défend en Suède. Donc, pour comprendre. Sur la Kenya, les bandes, il y a tout bon peu de Scandinavie, mais pour le moment, on a Suède. Bien, pour comprendre que non, Azali Saper, non, il y a Suède par rapport à propos de Azali Koloba. Mais avant la bande, il y a si je n'ai pas quoi lelo. Na koyebi sabino kina bilili ezali oya bino digital momo mobali mbinga tonda keba sino te okoya kao pour azo sola nenga mokete balobi ozali saper penga na confirmer que ozali saper David de Mukrano qui parien. Mais par rapport na zana sujet na mukwalio na mekempe kotuna yo rôle ya saper ezani ni na kati ya communauté to na kati ya mboka. Non, saper ali moto yo un d'abord saper faut ça là comprendre tant ta sala au salaire tout que na chaque jour musala na fin du temps zumbo on au sombe lamba moi fête là ti lamba na yo on se comporte bien na fête ça va les makambo leki na bien ninga na tout à l'oko na fête beti lokolo kuna nga moko watu wasanti que mukana koti c'est ça cause la saper faut sombe lamba no mena toujours remarquer non na kati ya sapa ngo pe ndenge masolango ezo kende ata o sombi ata o yibe ba na raté mais na ba obalanda rabino mona ke non David aleki na kati ya micro na biso ya bomoko mboka lobeli mais ba yebi source ya provenance mbongo na ote siko yo lingwe ebisa biso ke non par rapport ba saper mususu ne to ka ke non ya buka ki kuna ya betaki libaya yo za yango te tenga sala na specs hein la sala na musala do na travail trop on a souvent la c'est pas là on a mal la opportunité tu te retournes to koma wana OK mais mutuna nga liboso par rapport à si tu za mo kwa lelo eza ke non est-ce que saper na matanga eza esika ya kobeta lokolo li campagne ma casse venir kobeta penda 7 ndé ya mwana quoi omoni to mo bosso na trop culture na biso africain to penda ko bosso na to bungi penda rumba makasi omoni na yesa bande ko tu oyo matanga ya li place bubungisi moto omu douleur mutaka na mutema famille yo etaliote comprendre mais place à matanga ya li boye ya zawana te vous comprenez mais famille bola ça amour bon mona muto yaki aimer na batu ba yo tala matanga mais matanga na biso comme lelo c'est trop eza bongote il déborde trop bon le kola ba pasteur ba lo ba ngote tikanga mena yo sabana mboka ki bunte ko comporter na matanga mais par rapport na ningo zoloba na ningo zo pesa ba argument na yo bato ba kamwa ke no est-ce que David de Mukrano mutoko misabilo kwa ndengo na po yo za saper pour to comprendre lisusu te par rapport ya sap yango toujours mona toujours ki na ba fête parce que biso toza ba éducateur de masse na binope pour ezana ba op balanda bino ceux qui atali ningo lati alobi ke non ni fona lata nenge ki paria lataka
Mais tu comprendre que non, parce que place on a mon répondre à bien te. Tu moni que non, bino ba saper. Au lieu, ya ko sala rata ba fête na ba parler, na ba manifestation moko boye lui que non, nga na za saper, na sali sa fête moko que non, na lata ba to mona nga que na lata. Mais comme il est contraire, et comme que non, matang eza nango, au moni pena muto abomi mbongo na azali pena jour à salaire na bi que non, nga fona taka elamba na que no beta lokolo na kata fête. Ezam peut-être makambo ko sala batondeli. Elle besoin de bagay non ezali mabe ya makasi moi place matanga o ento banana matanga ilo le besoin peut ya mutuya comment la matanga besoin éducation na wapi so mutakufu bela ta lamba noir besoin éducation na wapi besoin ngo wapi na tumba pasteur ou to bantoma au moins a passé par hier auté ya place mo ali était ma noir ba pesa nga signification elamba noir balata na matanga ba na sengi bango donc faut tirer nga donc on est un message mo bozo pesa na pasteur na ba to pe bazana connaissance que ba expliquer qui par rien ça peur que kolata noir et uta wapi et puis na mona ki matanga ya samedi tukena ndeko la ko fokela musala biso na douleur bungusi en général na musala to bungusi moto monene bino boyaka boke matanga bokumo la sabilamba mais biso ngana passe kutu patron kutu kolobate ala chaque fois de la doka to muto na ke aliki to bungusi to na trou ya kusakana te bino boye matanga bokumo la sabilamba bandeko tunga na mona ki bino ana bo en ba saper répéter bo ta bilamba te zela place wana na hôtel melo mabe place wana place wana na osepela na ngote. Par rapport à ma connaissance, tant qu'un bon journaliste qui se respecte dans la Scandinavie, au lingoé bisanga que non, les princes mondiaux aza sa perte, mutoli boso na tangi, dali nyamazali sa perte, mpake winge fumu ya yoji aza sa perte, donc na ebite au lingo me manga wapi. Non, moni ba kutu ba sa perte. Oh. Mondiale. Est-ce que digital momo est-ce que ozoka makambo David azo bimisa? Le presse le docteur Bakombana le mondial Ali Saper T Ali Saper a banni mikolo en 2014. Oh. OK, ngamba l'accès mondial de bataka elamba. Oh. Ce qui tembe. Muto tangwana e wing. Makamba sap na mboko yoke. Batala tanga bilamba. Mais muto bana makamba sap na mboko ya lingai. Mais au cause à la paix au bando ko souper makambo nani les princes mondial biazo na relève nani e wing e fumu yo jolo biazo na relève mabeza non mpaka wing ale DJ ukipe kutenga na masapti azana DJ mutu bazo benga fumu yo ya DJ tukulongo mpaka wing na makamona ko ya makamona siko dalinya ya maza sa ya kima yes na kimisa mwana ke so azasusu siko mamunga na comprendre susute bato bana makamona kimisa bango Onzale dalba kima na bazaka suti na siko ko ebisa okima bango eza par rapport ya kosombela matonde mais faut ça au salati ke ba nga matumboli yo mono la chote tenga matumboli oh nga matumboli poso zo ebisa ngande ngo ebisa ke no presse mondiale na mbongo sombela mate un bourgeois qui se respecte asala hein asala niko na benge papa gentil asala wapi asala presse mondiale na loba nini mondiale a sa perte OK a sa perte ngama laksake ndenge ya classe elamba bang bala dali na oyamba pe presse mondiale na oyamba tuna bat na mboko bayebi ngata butongo nga so kota na ba fête na beta bila mtoki na dali wanga pa no former dali to kota na fête mondiale to yeba bayeba te tuna pake winga oyebi sayo tango to kota na fête ba pake winga na beta musique DJ abi mais quoi changer pe statut te tika pake wa fana neko ya ngama ka responsable ya sala makamwana te boyo responsable te responsable ndenge no na wambilamba zanete plutôt tika ngam susu siko tozo ngana mo sujet muke na par rapport na toloba siko selon David tant qu'un sapeur qui se respecte par rapport na mo désagrément aux ali koleka na kata ba fête par rapport ya habillement ya bande ko na biso ba komola taka ba noir siko yo qui parie kolobani par rapport na yango bike batuna ba pasteur na pesi na lancer message na ba passer na ba portrait tout ba expliquer ngai mukrano pour ani baleta bilamba noir na matanga OK et puis pour nini boko na système so ta kufi boke bo louer salle bo buka sa tira tongo bato ba ya ba mela masamba na ko bina baba ya madona matanga
mitu abateke bomona onde bino omoni et puis que Mambozolo na va parler batozo comme pena que non David a changé pena idéologie na par rapport ya makambo kuta na ngai na isa badu na liki parie ngana kana bino awa mena na monde mususu na kenda astral na lobanga na ganga pamba te na lobi boye ngaso kena makambo so la bonde vie ali ya moto comme une vie na classe mutu vie faut la boye boye mo vie pe et pour ça bosse pour mutu na vie faut ta la chance non ya ni na vie yo ça ina mokili yo vous comprenez que bino na matanga oyina matanga okuni mutu na manoir bobiliti na noir c'est bon que tu vous en soit pas ndele ba passer pesa ya wana et puis na lobi botika makambo ko luera sal titongo mais c'est là non kena kato malo mukio lobi ba pasteur ba peso e yano siko avant ba pasteur ba peso e yano yo non e yano ni nozana ngo na bato bazotalo na minute non pesa ngo ya faut pasteur po banga pasteur ba pasteur ba nzambe na bango ba pesa ngai na pona bala tabela manoir kitu wana uchi wapi siko sap non ko mo ke pe ba pasteur makambo po balanda ke no David alobi ke no bakata nana kanda po makambo osala o makambo fo batia de l'église vous comprenez et lamba noir ne wuti wapi et comment na bible so ta kufona tamela et lamba noir po bango fo temple selon bible vous comprenez non vous comprenez les bible passer par les lamba noir oui ojango wapi donc muto la bible parce que selon yo par rapport na quelque chose tout na ba pasteur to komika koloba ke non qui paria aling ayebisa ba pasteur ke na kati ya ba matanga il faut la tata gondo ndego omoni tamu takufi olimoke on comprend olimoke na nango déjà o tika ka le poste nzoto comprendre mais batu bazaka na moyeba bango il y a des gens qui descendent ba ange ba ya mbilo molimo seke mais ba ange ba ye bazo yoka makambo es mutu makambo to loba na mokilo yoko o to loba na se nzaba ko ngote ba ange ba mutu to ara deux anges to tamo na mokilo yo deux anges mutu to ara nango donc tant que vous voyez les bébés wana yamba la batamu za kufa pour la mona ye pour ça ba anjo za sama malam pas même pas yeme tabi le matanga wana mutu susu omona azemu ta kufa a préparer mongo na ye aso me lamba la sabato matanga o un déjà wana nanu o zobola muté siko yo lingi parce que na makambo zo c'est comme si ozo lancer défi moko boye na ba saper na biso ya Scandinavie que non bana mbongo te po ba set ba feti ba beta lokolo na kati ba feti na bango tonde yango yesi bango boye botika makambo est-ce que yo c'est déjà loko ane ngwana bengi si o sale loko mo ane ngwana ke non qui paraît à payer forme na ye alobi ke non ndenge za boye na ko beta lokolo na kati feti wana po za feti na nga o payer forme parce que faut l'accès yo mo exemple ngala ko sana po na ko sana même fait no ko sale loko ane ngwana mais ce qu'on a lingi sapto sala ezala loyal te normalement ça peut faire loyal ezala bongo so na sali feti na bengi ba s'appelle so diza ba s'appelle o baza awa ba ya ko yaktanga bila place wana ninga zo katana place wana ya ki s'appelle wana nga zo luba ke no ki parien oza s'appelle yo monte na kati ya Scandinavie po cours de gars pesa na mboko yo ozo reconnaître ngo ke cours de gars eza na mboko yo so peut-être to tanga komo to mo lokola ba ja to ni bazali baba s'appelle pardon baba s'appelle c'est bon rigo les responsables mutu mo la bango tu a s'appelle azate atika boyeko oh digital momo est-ce que ozo ka makambo yo oh mon place ma bezo ya mutu mo ka s'appelle na zate donc acteur a film a s'appelle mutu tout au beaucoup de grands bima na senga ba combien fa na senga bango KBG enfant mystère ça s'appelle et comme toi ngana zo ba veste ngana kaba na pesa ba bilamba na comme c'est s'appelle na ba ni bomo toni to yo comme ça to s'appelle oh ngana zo bilamba na pesi mu na pesa ba tu na pesi bilamba après le comme ça s'appelle fidèle internaute de 3W Bomoko Mboka. Bon comprendre que non qui paraît à ça perd na kati ya Scandinavie mais par rapport na ndenge tosé développer si jeune abiso moko bon comprendre que non azo lancer défi mo indirect na ba saper nyo surtout ya kati ya Scandinavie peu précisément na kati ya Suède qui azo mona saper à malongate et puis je fais un appel na ba saper onga na yebi op na tangi ba kombo qui paraît azo boya bino azo loba que non ba misusu baza ba DJ ba misusu baza na mbongo osomba forme te o eno na kati maloba te sapeur faut ndako sapeur oza mutuka bien sapeur oza donc off na moi c'est bien mais tembesila nga mais tembesila nga so na ndiminde na moni vérité ndi tembesila vérité ni donc il faut pena qui parie pena to sali pena mission moko boye pena qui parie que sapeur à moi ça bien voiture bien parce que ça des choses au c'est pas ba sapeur mususu
bon dans le but défense on replacer yango ba s'appelle Touana na mutu kana ya rouge wana cash kai kana mitana somo mutu kasika la c'est da commande mais ya dingo bo ya ko filmer tam mutu kana siki ko ya na c'est commande ya dans ma besoya donc ma besoya si bino ba s'appelle tout mutu kana iza yango wana boya ko lata bien na pesa ngo kala kutu o lenga na sa azu yango na se mikanda azu pour na sala ka te o eza défi mo eza vraiment sérieux qui par rien azo lancer défi et puis azo lo ba makasi il tape la main sur la table azo lo ba été asali défi na saper oyo kolata kolekaye akabele mutuka na ye parce que makambo zo loba etika na ba archive non ça pe digital a matata akeba aya bimselo ko mo boy kanyo na maloba mona saper nini awa yo la baleta katubila nga esa ba mbo ko to na Suède to na Suède mulinga temia c'est le Tiger kaka Tiger bo kangami kana Tiger onde quoi la cher au mon universo est combien est cher ça coûte cher signer contrat kuna oh même sur la katiti mais ça perd mo parmi na ba kombo na tanya ibsanga keno un bon sapeur il faut mélanger ba griffe ba monio na yo ya Italie mo ba monio na ya Italie parce que ça veut bilamba Italie parce que ça Italie ngai mo krana tellement que ça peut Italie ba ko mo ko sa biso pe na ba prix hein non bandi ba ko mo sa ba facture si mandako non au moins moni na le ba quand même balambala ilambe hein on a besoin de sa facture tu comprends la non la tigo même ndela mona a receber ah oyo yayi c'est Suède ils sont Tiger comprends et na Suède na sombi lamba awa sito bani makambo ke yo na la tamba Yoshi no kimisa bango mbangu ah tika boyeko omoninga tika boto yo kate mission pamba tika omoninga monzala yebiti ngai ah mais monzala yabi ya l'Éthiopie te longola monzala ah monzala te vraiment les bourgeois gentils mais on a bien les bourgeois gentils donc comprendre que les bourgeois gentils yoka qui par rien et ça na nenga mabete et ça polémique moi ça loyal pour comprendre ba auditeur na biso que non et ça ma WhatsApp et ça guerre moi ça loyal nazo lancer message et pas les bourgeois oyo azali saper lokola yo selonga mais azoboya yo alobi que non les bourgeois osate na makambwana mais nga que tant que journaliste lisu likolo lisu poto ba vérité to ko ça la paix mission moko bozo la que non les bourgeois gentils on azo benga mikolo azo solola ça n'engage que moi qui par rien azo pèse la lobby que non olati nini Tiger ce qu'on a habité vraiment to ko to na mbongo o latino na nzoto latino Tiger on ko banda mutu na habité partout nala c'est ngolo ça va la kama oyo na zipe ya pantalon la pantalon te rolo ngola te pour moi vraiment il faut bon masolo kati ko so te la sima au moins ya Tiger na ko ça rate c'est que tout le monde masolo a pris pour moi boy pe au sali pe système te prix na wazo mobile nga na laxo ndela soma bilamba de la bia de laxo prix ya facture na la tiena ngo de la saka na lexa carte ni on lexa pour la sala na specs quand on a là ça na te orgueil hein la sala chez mon boss le big boss donc il y a qui va développer un problème dans la communauté yango te nga sala kana ngai aux orgueil voilà kanda osiliki hola aux orgueil on connaît pas demander te ngala tala to moni sanga ya osepela tu vois bato tinga na ba saperté pourquoi la le monde sanga mutema passe digital momo donc et le sanga mutema passe qui paraît azo reconnaître ba saper à Scandinavie c'est une lancer un message que botika okena matanga botika la sabla na matanga bato bakena samedi tuna matanga na kanda na bino donc baba saper na baba saper on te bobo na matanga bokumu la bilamba bokumu sa bilamba baba saper na baba saper tu so ba saper ba affronter ba on fait l'émission à lati comme ça na yele sur hein ça peut me razater comprendre matanga blo na ke mutu mo ebisanga ke ba blo loba ke no bilamba na olata ngo kaka mais oboka no ngote oloba ke no so na so melamba na ochango mupanzi nzo ande olata no na ndinga kulisi udoleka kana media olobe isu masolo mususu ke omela neto omona ona latio omona na olata ngo lisute tek ona sa ngo mission na olata ngo lisute oyo tant mo ko ndemo ke mboka mili père bilamba ngo tuya na palais donc ça mission musu ya mulam musu na olata on a tout na mission au moins c'est les missions boy et là on olata ngo lisute o la ke ngo fête na olata ngo lisute ko ti palais
ma solo eza à suivre pour na comprendre tes places. Mais tellement la tege au moins la malade tu sais la joti zaka mba so fait au moins dans lambo dans le dango sud. Fidèles auditeurs, il y a 3W.bomoko pour comprendre que non, c'est un sapeur. So sapeur aza pour comprendre que non plateau na biso tembesi la rabaro baza na tembe po ma solo eza na kati bomoko mboka. Toujours dans les beaux jamais toboya. To komi ko tendre molo molo petit à petit na fait ya moi si je tozaki na ngona moko alelo mais avant to kabonana ndeko na biso to kolingana o passer un message moko fort solide par rapport na bande kuna biso baza ba sapeur pour na boyo kozota mulai ko tenglo ba sapeur mususu baza na kati ya Europe na ba Paris kuna pour dernièrement oyo otanga ki ndeko mo ba sapeur na Paris o lobi non ba bilamba defa nani ndeko na biso nani sapeur nani Didier Nzongo Nzongo akoma moi c'est ya moi c'est ba de olobi aka moi c'est pardon oboye batala moi c'est olobi oh ya ba de ya momisi tika boyko yo mais bilamba na pesa bet ya télévision mara momi bilamba ke ala ndako même pas te bon comment mutu ala ndako te ko so bilamba ndeni pour un système ake azu ya lati ya kizomisa kema mozolo ba opo nga mutu atimeme tembesi la nga keno na kozwa pe Didier Nzongo na téléphone to sene mo émission mo par téléphone a répondre ma mozolo ba po moi si ko ya so mape bilamba te te ala mbonga sala ka tika boyko na bisa momi message mususu ya li omoni mangamba sap ya linga on démocrate na mais ndima pe batu te na on dit so nga on dit on tsura ndima pe batu te na on dit manan yo tena ta ko le kanga na on dit manan nan nandi maka nanga ba ali loko ba kulio kula betaka wana ndimie kulio pona mona na betre ya place la beti na ka na pesi mbote kulio vous comprenez kaka ye musunani seconde ni relation par relation ni ozali ko entretenir par rapport na place au bandai ko le cas nani garçon na ba poser mituna non pe message muso ngalo ba omoni dans la semaine message pas na ye omoni batu mi basi ba benga nga tout ce qui mission na balobi parce que na kato moro balobi ata bobe bani mes relations ko za pe na terme moi te batu so so na bango tedi o menga ta mboko nga pesa tumbo tete siko na zonga makamona ngakala mbote bona pesa suite pour nga pesa mbola ba pesa tumbo tete ba benga wa fier mais na kuma ki sage na pesa to bana ko solola na ko pesa mbote jora zonga makamona ngakala mbote boto zo suite pour prier comme ya makasi o moni gar nga mo kana o moni garso na ba benga trop oh pour nini nani uzotanga tanga ko mbote ils ont engagé yo bobo journaliste bobo wa posa mituna na pas journaliste c'était bobo oui bien yo vraiment la comprendre te vraiment digitalement mon habité qui paraît azo me manga wapi te mais ça lancé ba benga trop tanga ka bien pour azam muto yo bando zala naye comme na ye bobo OK pour no benga choko benga ndali a journaliste c'était donc bobo tuna mituna parce que il pose ingrat mais to be ya bobo ko oza ingrat c'est na ingrat te ndeni po yo tabande makambo omoni ndeko na mukifuto sali sana vous comprenez et là on a bato bengo pour mo bipene na sidia kina yé po mutoza ndenge wana te ngai na to problème na ngai ya permis ya pour na permis na ndeko na biso esali nini mais ngai la meli masanga vous comprenez tu vas ba moto 4 boy na zaka na ndako mbala mo bien ne ko tiketi na yudo bro awa aka mutongo ko tshega te zonga ndo amemeka tina ko tika na mabombila kanga mo ko na futa plus de 50 et quelques, plus de 56 000. Ah, tika boyko. Mais na kuzo na zoni. Bato yebo nous sommes là. Plus de 1000 futanga. Mon futiango sur base de quoi na cause ne futeli mongo. Mais tant 1000 kaya po choc tanga ba last bill. Vous comprenez? Ba pesa ngai délai. Sur la délai ba pesa ngai funa amende pesa ngai 28 500. Ya amende. Ya amende pas mbila. Pe mbo futa mbala moko. Après on t'a monde na voiture balongla kala mingi na t'a monde na voiture na futa ngo par mois 2800 quelques. So quelqu'un pendant ce qui 10 mois et ça là combien? Au fait 3000 et quelques. C'est 30 000. Je n'ai pas la police. Parce qu'il y a ça là qui n'est pas. Mais non boyena mutu. Na ko chika yo, age mutu ko bandu de futia ka kuna musika, yudu bra ayi ba contrat de trop. Ba kanga le corona ye. Na futa mo nga moko. Et puis mutu ndengo wana boke place, bo sonité lo moko te, abalo baba tukono. Biloko suna kabila ya ngwanza ko biloko ne to sointe lo moto mutu andengo na kana ndena na kana te na mutu ti
ngoti na silika na ye na silika me muto sala bien to sona na yote elo mote comment kamba moko boye o bona benga bazo pela yebisio na lancer message bilamba la nga tuna kabela yo fozong selangango mais lancer message non ye aloba ki pa ya bato ke azwa bilamba la nga bazo so voiture ya otira bilamba la ngai fo oya otira bilamba la ngai o apena na biso na ndako na yebite mais place na hotelem na osama makasi na lugo hotel ube obison sa bilamba la ngai pe sapato ya Prada wana o mo sapato so bilamba ya ngwanzo esi bilamba la pe so mo na pa mutu pour ba mabonité sapato ya Prada wana mutu la to ngala papa wemba oui papa mutu la to ngikolo na niti na tala conseil ya nani tala conseil ya wera na papa wemba malembe non sa père na pe so respect belé pour sa père eloko kabaki ukabeli mutu keno na mutema ko kaba ozala nango ya mukenza mba pesa yo ukabeli mutu Prada ukabeli mutu veste est-ce que ça na sens o senge so zongi sango yam tabandi alobi ke no ayo so blamana ngwanzo batukuma matoi nake ko so blamana ngwanzo peut-être découvrir que blamola ta ya nango ya ngwanzo kasi ngana yango na boyite o mo blamana ngwanzo yebanaka o mo ngwanzo est-ce que on va bata ngwanzo est-ce bien bango bano ko ke ngwanzo lelo est-ce que bata bana ngwanzo hein bano ba kota bana ngwanzo po shima bata ba kota te wala masuto ko sola ngosima c'est moi to bana ngwanzo ngai fule le kuso boka pa wera Rifin Michel 4 congolais watu kuchike ba malien mais ko bomele peka moto tsaza moto mo banoza na ebi ko tikaka non akozonga bilamba akozongi selanga bilamba wana nga tout aya nango akozonga bilamba la ngai mais eza ya ndenge na pesa tout Prada wana pour la mango cher donc Prada na fozonga sango ndenge na pesa ko ya sika tikali solo Prada ko tango beta Prada ponga mon ebi déjà ba prix ya Prada ndenge zala mais yal be ngwanzo sona sa sikoni ngwanzo tala ngwanzo yebana te o mona pa bete belé on comprend nga na sala ngwanzo na sala Japon kena ba Corée na ko do bilamba nga so nga bilamba ko no kimisa penga okimisa nga na journaliste okimisa ne bali ono sa bato bana bilamba na okimisa bango po so ba bana yo tanga yoshi po na ko benga place sa bilamba de masa tinanga la mana boy bati yango pe bazozela yo keno o like sa pe yo ko griffe ka moko kanga minango bazela yo nebo sikoyo wala sapute sapola ta veste wala sa pe mo ebisenga na otanga ko moto ebisenga ke ala tape ba yoji ba griffe mususu to na yebana akanga mara na mote et quoi ça la paix ba puis kuna ya on azoleka sape eli yoshite sape eli lata bato ba sepela ninga lati boy c'est comme ça c'est la sape ya yoshi boy ya saperité so ibongo ya so mbala mbala tu ba komba saper po so bato batie la mala magasin yo ke ozwa ngo sombi o lati apo pingo saper o classer la manine na magasin ba classer la magasin sombe lamba éparpillé classe so nto obimana miso bato ba oh ne bato po nga ngisa na fête so na be mo kana kochi pour nous bête nous voyons là sur bête avant non quand on a fait na ebike mukrano je pense que message non le azo sa bilamba la tout donc nous appelons bilamba la ngai pena roya yana hotel mo za wana roya wana obenga ou na tina mutuka et on za bilamba la tout donc il y a le message na ebité mot de la fin moi quelques dédicaces pour to comme pena soka par rapport à moi idée aux alaki na on a sujet au Italie comportement ya ba saper na kati ya communauté ba saper te ba to ba la travailler la makili ça n'engage que moi na onga ba comme on attend ça n'engage que moi ke baza ba saper mais selon yo lobi que non il faut ba la saper sap na bango pe bilama ba betara na ba fête mais na matanga te et moi aussi par rapport na invité na ngandenge na lobby to pesa respect na ba wei o ba kufi place ya matanga ezali place ya matanga mais kasi avant to kabwana na le saper David de Mukran qui parient moi ba dédicace moi maloba suka bato kabwana na ebike non na zela yo ne monsieur koya pour lobby saper a bien eza voiture a bien moi ça bien mutuka bien c'est ça non ouais mutuka donc wala eza ba pièce je mo mitandeli je crois que depuis nga ko na parler o filmer parler to ko zo caméra na biso prochainement ba saper tu pas que la saper parler na bangoti muto la so parler ya zate tika boyko émission lingesi là bon na émission ba saper tu hotel émission lingesi là ilo na émission lingesi kela bandaka ba saper dali ok ndako la relation ndabe basa mutu basta pas so yosko place ne to kataka émission pesa ka ba dédicace dédicace ali do dédicace makamoze bela ko loba mais ba dédicace na pesa mbote belé bon Nicolas tout à l'heure ka utama to yote to kufela mutu na musala
bon moi social mais là ça que monsieur pour le bateau pour na kanda bateau ba ça makambo biwa biso na passe to kufe mutu na passe ya mutema mutu akwei bino ba sapela papa mutu mo lata bilamba te boko la sebelanga na place matanga yango na ko lobela bango et puis donc dédicace na pesa ka mbote mingi na bateau ba soutenanga trop na pesi ma bienvenue mbote na mongolonga ina ye nani Alain bon la pesi pe obi ke digital ye tu bali kala ngai bega sena na mère yo to yebisi solo anati so moni vie moni mère so nga kasala msusu do chilere za so moni ka vie moni mère de ya ba ya kala les inséparables oui on ba on za ko kabla ngote banda kala to so ba 2000 so ba 1900 combien so ba 2000 combien moni vie moni chilelo bon ngabe fona sa masa makasi para ko so moi c'est ka mo kwa donc masa makasi la loko na bango pour place pour le vie place pour lingo bande ba sanga donc nzamba na kati donc yango na pesi ne pe mbote misi ko pesa mingi na père na biso ve Djema kwa papa Djema na mère na mosi na ye ma Sandrine quoi mbote ya trop et puis la petite sœur calamité anniversaire quoi donc faut fêter bien ya Karine Lamba quoi donc moi ça tonda quoi tonda partout quoi Karine Lamba donc la personne mbote trop bon pour la gamme démocrate quoi donc la personne va aller lux mbote et puis la personne le pire et le respect bingi na mosana nzambe quoi Enoch mbo papa na mosi na mère Pialo Yasmine na mwana mpo mwana conseil âge le nazale kuna pito zale kuna les qui peut bien bon yango ko lo baka makanga lo ki ba saper bazati donc na yes na petit sete botika makamwa donc bo ça va fêti tu es fêti c'est ça vous savez ma soirée moko boy ponga na ko sa soirée mais ça la po miko na biso na ngana ko sa soirée on comprend ouais ça soirée non rien be bango ba ya po to lancer message ba ya ok ngana ko sa soirée kala mito so ba ya po na so ma mutu yango fele po bango bango fele po moko mbo est international ceux qui oyete ba omoni ceux qui oyagite ngana ko sa soirée sko mo cran c'est soirée boya bolo to la ofele bolia na bino mais to sepela to bini to sepeli ngali ngi no sala yango so bolo bongo so ba koya pona na fuba beta ba ya na lia bango mike na bilamba pona ko lia bango pela lia bango donc c'est ça bon on appelle mbote mingi na ngeto sala bango pichu na Jacques Ngondi Jacques yepe kamita to sala na iti ashine mutu wakala mingi beto biso kuna ka to sala specs tona mbongo ok donc c'est mutu ka donc tout non on a tangité vraiment limse donc avec moi parce qu'on a brisque magwa c'est l'émission donc bon comprendre que ezalaki David qui parien à qui paranae logoté bilambanda lobelaro toujours guerre ezal loyal yo soza saper mi kwa bomoko moko ezal toujours pona ko lobela ba masolo nyo surtout Italie communauté pe libanda communauté ezalaki oyabino Isaac Swed le prince de Scandinavie batiengate na amitié te me ba komisinga le président il y a des journalistes surtout ya Scandinavie avant qu'on passe information il faut tout tamiser ou bien est-ce que ezali ya solo toi lokuta mais avant to kabwana na kopesa mbote na oyo babengi Joao bibliothèque internationale ndombele na Angola kuna simbi masolo bakomi koyemba eza grâce ya bomogwa mboka muto mbongo ebele alala na mbongo na ye azo solisa ba Isaac Swed bomogwa mboka ezo seka natali lisusu namoni papi chamala bouffé moi tout ça namoni lisusu Gildas Capitao bana njili ya solo Percy Mala staff ya Isaac Swed Canada staff ya Isaac Swed Belgique pe Paris na pesi bino mbote na ba onyo so balande biso na mukwalelo ezalaki par rapport na o etali sujet ya biso tozaki na ngona tina ya comportement ba saper na kati na communauté place nini saper akoyi kolate lamba na ye place nini saper akoyi kobeta lokolo yango tomekaki ko partager na invité na ngo babengi qui parient David de Mukrano ezali mbala sukate porte pe ezali polele pona ba saper mususu babengami na ba ona tangi ba kombo awa. Merci pour être bozaki branché na www.bomokoyamboka.com. Merci. Ciao.
Babi c'est bon mon absolument vraiment les lots ma toko tabanda comme no santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yete kangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo journaliste na bino wana tala peti oyebi oyebi tango flèche yaka faut vraiment ndeko nanga tika lokuta na basongi ya pampa mozala nango faut zonga nde mutu nde ba conseil ba pesa yo ba travailler il faut respecter un peu ba ancien patron na bino donc ça ma omoni garçon anana batabenga trop oh pour la nini nani uzotanga tanga wapi kombote ils ont engagé yo bobo journaliste bobo wa posa de mituna na pas journaliste c'était faut oya otira bilama na ngai o apena na biso na ndako na éviter mais place na hotelem na ça makasi na lugo hotel ou be besoin ça bilama na ngai o fa na ndako moi ça le ko mbongo fa na ndako ngo sa musala te digital tu vas aller caler ngai beka sena na mère et yo to yebisi solo anati so moni vie moni mère ke botika okena matanga botika la sabla na matanga wato bakena samedi tuna matanga na kanda na bino donc nani Didier Nzongo Nzongo akoma mositi yaka mosé ba te Olobi akamosi pardon oboye bata akamosi eloko kabaki okabeli mutu keno na mutema kokaba ozala nango ya mukenza mba pesa yo okabeli mutu Prada okabeli mutu veste est-ce que ça na sens osenge suso azongisa ngo ndima pe bato te na ndima nani yo tena ta koleka ngana ndima nani ndima ba nanga ba ali loko ba kulio kula betaka ako benga yo se msona bina ko na se msona te et puis c'est qui peleke c'est mutu akimi et puis c'est qui peleke c'est mutu akimi site babi bomoko mboka donc deux fois tout ah pena ba information à la source ici ba vrai chéri a bien kasi na caméra na sima na moni bena do geno matonda ozo sentir na santé po caméra tel meleki munene so na ba santé médiocre kweya bato batenga milongi et comme ba film ba Jean-Louis Renard